Mais concernant en fait ça va musicien ba ke kuna baluka ta moi ba maman mikolo wana baluka. Pardon? Ba musicien affaire. Ba profiter ba cha bazeni parce que bazana une semaine. Oluki moi si mo boye ke ane mukolo basi bazali baluka basi. Surtout na ba États-Unis wana. Aza maman mo wa mukolo aluka kane ba jeune. Ba botisa ye. Bazaka na ba kone héritage balinga na ba ko bali pona mbongo te. Basi bango bazabu na poto. Aza na ya musicien affaire. Te nazo pesa conseil na ba musicien au lieu ba kimba. Vous comprenez? Nako kima nake oboti na mutu moko akopeso pe kanda ya kyokozonga no pe kino sali musala na parce que belé bazo banga ke est-ce que si on a zongi kin na royal isusu ndenge nini mais ba o na kotala liste po ilunga na yoki kakete ilunga kete ba bakezali si mabake bango nyonso liboso bake to moni ba animateur bake mibale ba musicien ndambu pe bake même musu batikali ilunga tikali ilana moni yango mwa mabi nga omoni yango mabende te moni yango mwa mabete tozo sala ba analyse tozo solola webi ke ilunga za parmi ba musicien faire rebelle balinga TVT. OK. Ba o ebele o amemi balinga TVT. Mais ilunga ke na TV na bandengi na yi. A obunde l'orchestre. Donc ilunga na marka uz lelo so batikali fo mokilelo. OK. Omonte ilunga tikali mwana Kongo kutunga na yeba ete katikali parce que eloba miti. Mais ilunga eloba mike atikali. On comprend. Raison eza nini? Les États-Unis, c'est là que sont en promettant qu'il va faire la mission. Thank you. Ok, plaisir à trop pour la première fois, j'étais les Akiti. En tout cas, moi que ça bison, moi que ça bison. Américain, on a ça à Dolo Baye. Ouais bien. Ah, désolé. Américain, nous va y avoir. Ah oui, c'est trop, c'est plaisir à trop, alors à tout à l'heure. Nayebi, ayebi ke ba okima te po. Tala bato amemi wana otala basi ba beto matolo. Soko yeko sana ba émission. Te ozomona déjà tozo solo la pembe. Ndenge ku vele golo alobaka. Faire rigolo à sali liste na aboyaki kobeta libaku et traumatisé peut-être ba fan ke mutu entel. Azate na orchestre. Mais ngaba wana na pesa ba conseil. Nabaki macho eza clair banuki basi ba mama ba 60 ans 70 ans bazakuna ba botisi bango ou bien ba tie bango ba zeni misupe baza baba o ba projet wana ba misupe baza ba marié eza problème te bon marié tango bali musicien ozo zelani résultat ni ozo zel on se comprend demain ngala moni mutu moko ayebisanga eloko ke faire ego na batu balingaka ba pusaka ye ondira mona ba kota néglige bango on se comprend unzaodo azaki alongwa ka boye réseau e banaki si lelo o azaki na ma problème la Blaise Polo na Blaise créateur accueilli batu bayate obanda bango mabe invitation ko ardoise mais avec given ba invitation en bois netika ka basali mona Joseph Tata Moboko Léaïs grand menuisier ba invitation en carton Naba follow nango jardin d'Éden invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison given a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison given bali ngambo ka boité vous êtes trop amoureux du pays wow given vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça. Solo. Bonjour, bonsoir, Nababoni Nyosoya, Congo Etenga Officiel TV. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes, hein? Très à l'aise de vous retrouver encore une fois. La émission Nabino, les news de Joyce, hein? Les news de Joyce, c'est toujours Kawana pour nous Labino. Bah, actualité, news, c'est Zaranatara pour nous Labino, rien que la vérité à l'autorité les cacatés. Je passe d'abord derrière la caméra, je dis bonjour à mon caméraman, Armel de mon cœur. Pourquoi pas dire encore bonjour à toi, Bruno Loubi Kambongo, ya propre, pas n'aimons à saleté Zaraté. Je dis bonjour à toi, ya Willy Mouchen, code Yambo, Kabaz à la mort, bah, plus 33, mais bah, tu que la bisoya Willy Mouchen, plus 243. Pourquoi pas dire bonjour à toi qui s'injure Anton Monaïlo Nakata Moscou. Je dis encore bonjour à Saint-Patrick Poncé, moi na Général Maël. Bon séjour aux États-Unis, passe aux alliés. Bonjour à toi, Jordi les jeunes ports, maître Judoka Nakata France. Bonjour Nabino Nespolinaka Joyce Touba. Entre ma Benzema de la presse, Nazara Kaka pour nous saluer la ville Moussala, pour nous mais la mine rien que la vérité. L'écouter les cacatés. Armel de mon cœur, aujourd'hui nous recevons
notre invité hier et puis solo de la presse congolaise pour analyse par rapport à l'actualité de la jet set aux États-Unis affaire Kofi de Brazana Kofi Olomide armée de mon cœur c'est Pélisanga pour la caméra maman a déjà et puis solo TV bonne santé Just Tumba Olobi Benzema de la presse au soukela na Qatar yango na problème na soukapi na Qatar la capitaine na bango aya basanga na capitaine na lati de brasa bonne santé oui te calme zali nzamba zobatela toye kolobela kaka actualité makambo ezoleka donc ngana zaka soki pesi solo nde na ye OK voilà et puis solo to meka pour bon ce micro parce que ton micro était ngami déjà voilà bon c'est bon hein? Voilà Vous comprenez que nous sommes avec Epesi Solo. Donc, tu as maman de l'actualité, Epesi Solo, on peut y Lumbi. Epesi Solo, par rapport, faire rigoler à Jésus de nuance, on va demander au PC sous chance, mais il y a un groupe na 4 États-Unis. Au moins, non, on a changé. C'est bon, au début, na banga ki muke. Na banga ki muke. Pour na ebaki ba to amemite. Ah OK. Ba to amemite. Mais bah toi même parce que vous avez un visa il y a 2 ans aux États-Unis. Dans ce aux États-Unis il y a un visa 2 ans sur respectant. On peut renouveler, on est comme makambo ya yo moko. Mais concernant après ça va musicien ba ke kuna ba lukata mo ba mama mikolo wana ba lukaka. Pardon? Ba musicien affaire. Ba profiter ba tcha ba zemi parce que ba na une semaine. On luki mo simo boye ke ane mukolo ba so ba zali ba lukaka basi. Surtout na ba États-Unis wana. Aza mama mo wa mukolo alukaka ne ba jeune. Ba botisa ye. Bazaka na bango na héritage balinga na bango mibali pona mbongo te basi bango bazabu na poto na États-Unis azana ya musicien ferré te nazo pesa conseil na ba musicien olie ba kima vous comprenez nako kima nake oboti na mutu moko akopesa pe kanda ya kokozonga no pe kino sali musala na parce que belé bazo banga ke est-ce que si on a zongi kin na royal lisusu ndenge nini mais ba o na kotala liste po ilunga na yoki kakete ilunga kete bato bakezali si mabake bango nyonso liboso bake to moni ba animateur bake mibale ba musicien ndambu pe bake même musu batikali ilunga tikali ilunga zaki moi na influence na orchestre tikali c'est que faire ayebi pourquoi tiké na bato musu na moni batikali pardon mwana Congo patikali OK c'est mwana Congo et vraiment c'est mwana Congo eza nango problème te mais ilunga zaki na moi influence mo ba kokaki poto balingaka ilunga to se vale ba fast end vous comprenez poto balingaka ilunga mais comme atikali ngana moni yango mwa mabe nga omoni yango mabe nde te na moni yango mwa mabe tozo sala ba analyse tozo solola oyebi ke ilunga za parmi ba musicien faire rebelle balingaka TVT OK ba o ebele o amemi balingaka TVT mais ilunga kenaka TV na bandengi na ye aobunde l'orchestre donc ilunga na marka uz lelo so batikali fo mokili eloba OK au moins ilunga tikali mwana Kongo kutunga na yeba ete katikali parce que eloba mite mais ilunga eloba mike atikali on comprend raison eza nini est-ce que faire akantia ke ilunga za na bandeko na famille atik aokendo kima to yebite eza 12 to yebite mais ilunga za parmi to yebi biso tout to yambaka ilunga awa ozo so eza problème à document to yebite ce que eza 12 to yebite mais ngana ko na yebite kunzardo ba nazako ka ba soupçon azongi mais faire ego na batu oyo public et sepela na bango paraîtrait yemo ko bureau ya faire sepela na ngote mais to moni peut parler de bureau pe musu batikali te bureau moko o akei wana ki osala nini o munena na mulai Blaise Paul akei te atikali mais o mulai wana ki Tracy atikali azana makambo osala Tracy c'est normal atikala ndeko nanga yebi azana musala zo sala OK on comprend Tracy azana rôle ezaneti président Zate muto jouer rôle yazo jouer rôle ya faire gola na kin OK ezaneti faire atizana kin makam Tracy za simba bosi mais Blaise Paul akotikala parce que azana eloko akosala kuna te OK mais tipo wana mulai wana ya mutu munena na kiosani ayemba kate batiki ilunga bakena nani na mona ke na kati avion na ebite so bato bamona ki na mona ke na kati avion za bureau aza mutu munene boata mula pe mingi na Blaise Paul on comprend akiosala nini ozoma te to beta masolo ya muziki bato bakena bake préparation pour ba ya kotondisa martyr comme martyr ekotonda de fois bato ba yo ka pe chant ilunga za na public na limite ke ilunga olonga orchestre pour na batike na voyage aux États-Unis peut-être raison za o ilunga tikali
Mais et puis si c'est le et puis jusqu'à présent bato banga bato o bakena Ferrego ba banga ke Ferrego la zonga yemo kona iki te Ferrego la yebi poni atiki ba oyo wana akena bango ayebi ke ba wana ba okimate ayebi ke ba okimate pona ni ayebi ke ba okimate te na yebi ayebi ke ba okimate po tala bato amemi wana otala basi ba beta o matolo soko yiko sana bango émission te ozomona déjà tozo solo la pembe ndenge ku Ferrego alobaka Ferrego la tia sali liste na aboyaki kobeta libaku et traumatisé peut-être ba fan qui est mutu intel azate na orchestre mais ngaba wana na pesa ba conseil nabaki macho eza clair ba luki basi ba mama ba 60 ans 70 ans bazakuna ba boti si bango ou bien ba tie bango ba zemi ba misupe baza ba o ba voyager wana ba misupe baza ba marié eza problème te bon marié tango bali musicien ozo zelani résultat ni ozo zel on se comprend demain ngala moni mutu moko ayebisanga eloko ke Ferrego na bato balingaka bapusaka ye ondira mona bango ta néglige bango ozo comprendre kunzardo azaki alongwa ka boye réseau ebana te ti lelo o azaki na ma problème na Blaise Polo na Blaise créateur akei Blaise créateur déjà vivra na bien mais oyebi ke biso tout oyebi ke charge d'animation zaka to se valait ba fois teza kunzardo rivalité wana ya faire fali wana sengaka ba faire bato ba yebi ke bimisaka ba chanteur fali soit ba yebi ke ni yaza ko ta chant mais faire le générique na chant ozomona Babylon susu o monde ala bato ba abiro faire ça bien tozomona musala esala ma bien mais eloko wana na net ba calculer betem na ba voyage yo c'est penalty te ba na bien même bato poto ba c'est penalty ba benga biso ngala ilunga tikali ndenge nini mais ilunga tikali peut-être azu visité et puis les kamba visé c'est faire rigoler nem taper ça peut viser bon biso sko batu biso ba golwa o batikali na biso ba pandisango pona musique bolingo ya musique na biso to sambela ka batu ba kimate po eko traumatiser les stade ba au stade il faut faire atondisa koleka fali parce que il faut isa bongo OK objectif eza etonda koleka ya fali sinon te martiro eza peut-être ko ya faire be ko tomba ma ya faire yo ebi place fali a bar pour faire ça si ça ne fait beta lisuma ça va débat vous comprenez eza concurrence loyale so ka beta ngote akende ko beta total a yepe so ka ko tondisa pour fali ça la kimpia kaka côté ba pexé ba to ba fan mais etondaki OK baboya ki bato tozaki sur place wana baboya ki bato misusu bakota pour na mesure de sécurité na mapo ba ke beko fali ba concerner ebomaka bato mais c'est solo par rapport quand il y a date le 24 juin vraiment et la date vraiment les amons en mbutu le peut tout monde que Didier Lacoste peut même jour avec Ferrego l'ande konae Lacoste azanani Didier Lacoste azanani musicien zara ex musicien ouais musique à maison mère nani tipwana akoma politicien nani oh babimisaka wera bimisaka premier fils na Idjofa kasi eza bimisaka premier fils c'est pas wera na Idjofa kasi c'est Didier Lacoste premier fils ya te yoka tipwana akoma azakaliso musicien te yoka slogan na yeko mekolo mabita donc akoma neka ko babilo bon mabita na soki nganga na soki mwasi na ebité eza sortie officielle il y a parti politique il y a député moko boy député ngo pas za élité nde awasa la sortie officielle na ye Lacoste comme ba pesa mbongo yaka simbelanga ba document okoyemba mamuke comme ozalaka musicien azalaka musicien comme porte-parole azalaka musicien comme analyseur moto ba YouTube vous comprenez objectif musique à faire simbate mais moto azali na voix zo composer bien oboma musique ndenge nini mais puis Lacoste ayemba betaka yaza ayemba ka bwana ba voix ya kala ezalaka lisute o voix Lacoste voix te eza ba voix ya kala na bien ayemba wana yote wana kala na yebi ezaka kala lelo soko to lelo yebi sanga soko suko ya nzembo Lacoste eza jaune to solo la pembe eza sortie officielle ya parti politique ba bengi Lacoste ye mokonde atie date wana po batu comme bako ya batu ba pesi mo ba 10 000 ba ya wana vous comprenez ndeye pas profiter habiter na ya jour ango et à profiter habiter boche la le 24 comme ça pour naya honorable s'il te plaît yoza kama ozafe na ngai honorable ngo penda no bimane député tazaka mutu ezaka netinga nazo surtout c'est yobite et puis pour otindi kanga yaka ochanga po yo sengo bite
to tiango ata le 24 pona nini po na ebimanete na ochela faire libaya ebimanete ngape na obeta musique to rotala soko yemba nzembo mais kaka na kati ya makabala Coste o le 24 jours to moni voice ezo tambola ke la Coste lobi yekutalinga beta nete même mutazo tinda eza papa na bango ya wenge nani abi le roi de la forêt mutazo tinda ya beta ati ko wera na buzoba wera ko simbisa etu shikaza première fils ya za première fils ayemba ni boza première fils ya nini yako ye maison mais ko pani balobaki yango ate balobi na ijofa bakolo bana ijofa yebiteke wera muta 12 oh wera za muta wera zo simbisa touche wera créer actualité nto sisa ke la Coste apesa ka wera cop bake cop wana o bakena ko beta na ijofa wana voilà basisi wera pesi la Coste 10%. La Coste na mona kazo sala ba retrait ba 5000 ba 3000 na ba bandal 3000 francs la Coste la Coste ça ba ni batu bazo la na biso ba yebi sala ba retrait ya ba 3000 francs vous comprenez au moni batu misusu au moni faire ngo eza pasi po mutu nyonso ningo combattre même les solo ya première fils wana ba tumbola nde faire mais et décourager été à atteindre ka objectif na ye ye wana mimbe amise na potote ba wana kena ba mission États-Unis vous comprenez la Coste akoma kolala alamuki mabita lambele fufu allié akolala a créer le con internet azala posa ba tieka azane musique et simbate abimisi banzembo ici oyoki yango mais toyoki banzembo ba faire rigolo ba beta ba carte ko zo beta au capier zo beta mais pourquoi bango moba na wenge bazala na bolingote entre bango na bango to mona na ngambu kuna c'est le Dembela na c'est le a comment combattre minga fali pour pas koto to moni la Coste contre fali aza mwana wenge te wenge ezaka nanu izana lekso wenge wenge nde yana 12 OK omoni biloko ko 12 esprits mais ba sala nkome ba osekisa yo et puis kwango okotika la oyeba muto asali yo ngote okopesa rapport boeleki 12 wenge eza kiteti impolitesse ozana mbongo to kanisi ozo lingo bimisa miso beto na mbongo oyo ka ke boma mbongo lo kumwe mata na ndako no bana balali nzala wenge yango wana siko biloko wana faire akimango OK no mona kazaka mo combattre talaka JDT akoma warrior na mtu so comprendre JDT akoma warrior na matanga faire mutu nini ya wenge mona kipenda ayaki à part babindombi na limbonda na banotanga na Papi Kakol, oui, à sa maison mère, oui. Vous comprenez? À Limbonda, Zalaki, la main de fer. Baka Pochino, Balek, Nabateka, Diobaza, Bazalaki. Miel de sang. Miel Ayaki. Miel de sang, pas à qui la matanga. Ah, miel à Zalaki, miel, merci. So, na mona qui était. Oui, ma caméra, ça a été. De miel à Zalaki. Donc, aux hommes, on a Wenge. Et ça a. Moi, sens, mon robot, il y a. Mutema mabe to ça no bwena lingaka na ngayo te na finda ko na bu donc pona ngana régner fona bando bomayo c'est ça wenge donc ça babilo moko ya ko bayana ba on a bon chic bon genre ba kotsa kiteti ba kotsa propriété mais bayana impolitesse wenge nde yene tu mona bandale komana ke impolitesse teti ezaka wenge mais le PC solo to meka d'abord vanda na pona ozomona concert ya Didier Lacoste le 24 tes concert tes sorties officielles il y a député s'il te plaît to ko vandela na komanda ngaji muto munene buya tayo moko na vandeli basketteur na plateau ici mbati basketteur de nani aza basketteur tuna sapeur wana rebs la Coste aza basketteur eloko ezang esalaka poko atika basket eza tellement bazo pekise kolia ka mingi te yeso ka uti entraînement azolia mingi ndio mona koma munene la Coste alia mingi aza basketteur la so tellement na la Coste boy na mona aleki muto bodike mena mulai bon bon ataka muto aleki muto bodike mena mulai sko zo yo tunanga makamnai ana plateau to beta basola musique ya ba fali ya ba ferre ya ba musicien o ba oteka image na biso to ba no beta na fandi te na longo na lati bien boy ozo betela nga solo ya muto azata na nzembu ezo yokana te tangelanga ta peut-être bina filé. Vous comprenez? Tangelanga peut-être otangela ta petit onani Patrick Beckham. Vous comprenez? On a compris. Ou bien ebisi obetelinga ta masolo depuis qui a autre chose mukandane ya 5 ans. Ah mais même pas mission na poto tangelanga Lacoste. Est-ce que Lacoste ata mangungi na poto? Est-ce que somba ta lupango na mabelo ya fanda? Asa na lupango na yolo. Te ya ba kosa ko tasomba na salon ezaka ya yete. Ezaka ya camarade moko mabita ngonde na. Mabita nganga na ye. Mabita nganga la Coste. Ah mabita yeso ba ucho sala nko ezaka bongo. Ah le la rai. Mabita. OK.
Voilà, vous comprenez que nous sommes avec EPC Solo. EPC Solo, avant de voir les cas, l'actualité, nous sommes dominés. Pour nous, est-ce que l'orchestre Jet Set, parce qu'on peut se demander un conseil, est-ce que Jet Set est un des photos Sambela. Oh. Photos Sambela. En États-Unis, hein? Faire un mémine à Ebatu. Oh, bako qui maté. Mais on est à États-Unis. Pour bakati ba ilunga pour baby ilunga ko kanta mbujima ya uta akima. Vous comprenez? Angana uta mbujima le États akobeka ka batu na bango mbujima. Moi moto mwenji ko États-Unis. Moi moto biso nyema bise kima. Voilà. Batu mbujima bise. Moi moto mbo chana kuchi sasa tonji ko États-Unis. Ba bise nyema la kima. Akima ndia wana faire beti ba calcul. Parce que batu memi photo Sambela, ils ont France, ils ont Belgique, States. Tara batu babeta à DV pour na okende kuna. Mais yo sikozu visa na ngwa déjà. Donc c'est. Et voilà, comprenez que nous sommes avec EPC Solo na kati plateau na biso tozo mekanto ko tozo beta na yeba actualité rien que la vérité. L'avocat de la nation. OK. A somba ya sombaka. A somba. Rendez-vous na 100 ans. Tokotala nani atika Elembo. C'est-à-dire que Mumbazo tika bilembo na Congo. Sauf de servir les autres. Ya Willy Moucheni, Nzeta Pakebo. Mouta Sunga ba journaliste. Aye bayo te. Iratakate. Cédric Mumba. Mouta zo tonga, mouta longo la salité na Congo, zo somba. Et puis na ba komino batu balinga. Wana sera batu na. Wana maître Cédric Mumba l'avocat de la sans oublier Edingaba. EPC Solo à propos ya. Te wana za vie privée ya mutu. Fallait que musikani ga vie privée na ya mimi yango na TV puis ba tuni cousin na ya sala ke mission la journaliste me cousin na à répondre wana za ba biloko na éducation na zwa. Bakamba batu na kolo bate fallait bimi c'est moi mwana muke alimbisanga. Biro fallait limbisanga mo muke bimi mwana muke. Na ko beta lisolo nteza ko manquer respect na ba maman. Te eza ko manquer respect na basi. To botame pa ba maman yoka. Etalinga ite te bada mutazo fingisa bango papa na bango ngai etalinga na nini? Mutaboti bango yengala. Est-ce que comment ngana ko ya papa na swana kana mwana na réseaux sociaux. Eloko ane bimisi na ko beta lisolo nteza ko manquer respect na basi. Biso tu ngana na ba ex. Na bota na epe azali. Soki na toucher ye ezali na toucher mwana. Na te so comprendre. Je comprends. To kaboni na mwasa na mwana na ngai. Mais si on a touché ye don na toucher. Pour mwana za alingi mama alingi bilo. So mama mwana toucher yo ezali ta toucher pe. Mwana na. OK. Comment yo ko yana ba parole abusive. Obike mort se promener na ba tatouage te. Na ko bando bandele loko wana te ekitisi. OK. Vous comprenez? Nzembo na beta carte rose affaire hein. Et voilà. Yangone ba kota na martyr. Voilà, ba kota na nzembo wana. Ndenge na zoyoka. Ok, voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Mot de la fin, on a affaire Kofi de Brazza, na Kofi Olomide. Mot de la fin, on a Kofi de Brazza, na Kofi Olomide, na sauté bango. Mot de la fin, on a Zaka Kake. Inosbi. Innocent. Mais tu vas le plus beau mettre. C'est ma boy rectifié. Innocent condamné à Faliawa. Ok. On a un natif ya Goma. Nazomona dia mutu soutenir ba Rwandais ngana mutu wana ba ene akonda ngana za au milieu di pour la na auto démarrer fali mais na zongi ce qu'on a logique ngana ga mutu ya kati na kotika la kozala ni golo lelo so faire kufi na osali na tika oza warrior na tika oza mutu te na lobi na katikati na za na katikati ozo mbwana omoni ba parole à innocent na ko condamner été mais il faut bakaza mutu aza personnalité publique. OK. Akoki ko influencer facilement. OK. Ezaleti mutu moko balabala lobi yango te akoloba. Ki sinjora loba ki yango mais ça l'impact. Ki sinjora telema kuna ba Rwandais lobi ba Rwandais ba bandeko na biso. Et ça l'impact. C'est bien bel et vrai que il y a un problème là ba Rwandais te. Eza Kagame menda za na problème na gouvernement ya Congo. OK. Mais akokaki ko kende nango ndenga ke nango wana te. Po ya kondana Castel fali ba menala ko Macron awa. Par rapport à ma remarque ba tozo sala Macron. Mais yebo lelo ko ina mutambu deso ba betika benga na beta na wana obeta. Na ba hypocrite so bazo bima ba Gali Garvey. Gali so ba tiele $50,000 akanisi nga ko la kisenso. Yo kan tsa boyo ke lo beta na nini? Mais Gali bi obeta te parce que obeta te. Te so ba tiele mo obeta eza hypocrite. Yo bi ba jena na te. Azoluka bez. Azoluka bez. Azoluka bez. Facha mona eba benda. Yo mona te nga zo wele la photo na Willy Musheni. Nzeta pakebo.
Vous comprenez? Si quand on a bois kabat, tout le monde est la fin d'année, le maître Cédric Mumba, l'avocat de la nation. Moutonzo somba. Donc, au moment où on a mentionné tout. Moutonzo somba, génération naïe. Il y a un sombaka. On a mentionné tout le locataire. Mais il y a un sombaka dans l'avocat de la nation, maître Cédric Mumba. Je profite de l'occasion pour saluer Glodimbi, les designers. Toujours et encore et toujours. Nades Chimanga, le Kongwabi Tenda, l'homme le plus compliqué du monde. Na Edingaba. Yazap Mundele Edingaba. Amelaka whisky moko boye na otanga kombote pour na sala publicité, pour na sala publicité Royal Baoba et traitaka et moi po. OK. Mais je crois, merci beaucoup, Dieu Stumbanengo, il y a bien son analyse. Merci beaucoup à toi, et Pessi Solo Torozoa, Lissousou. Merci beaucoup, Nabino Nosposaki, on a pour Nolanda Congo, SNG Officiel TV. Je dis encore merci à toi derrière la caméra, Armel de Moker. Je dis merci à toi, Kissinger Anton Monayo Nakata Moscou. Je dis merci à Golf Isola Dégâts Matériels. Je dis encore merci à toi, Jordi les jeunes forts, pas mettre Judoka Nakata France. Je dis encore merci à toi, Akiene, garçon à Sarah Manzara, Rolekabajane, garçon. Je sais pas, consommant congolais, Bissoto Bio, donc Bissoto Ana Gene, Boyavo Skena, Bino Baboté chinoise, mais Bissoto Gene. Merci beaucoup pour la Manzara qui te la radio Istuba. Je dis encore merci à Bino Nospolinaka. Le bâtiment de la presse, on a vu notre coutane et puis ciao. Batubayate, Obanda Bangomabe. Obanda Bangomabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divers, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de laine. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a tamabé. Maison divers. À Bossalibinoté. À Tchelibinoté promotion. Congolais à Pamba. Maison divers. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolis solo.